yango wana bandeko congolais il faut tozala na ba vision moko otomonaka makambo mosika. Parce que ce que tu même ba déclaration ya bangwanda wana okomona kaka mboka na biso etonda kita ba diamant ba orbani ozomona kaka mutanza kwa viser kaka quelque chose que ceux qui n'ont commis mokonzi na s'enrichir rapidement na récupérer ba temps mieux surtout na perdaki mais boza komona ndenge ba konzi lelo baza ko boma nzoto poni ni kosela biso mwa banzela bani bino mokanisi lokola ngwanda soka zwi mokonzi lelo elo oni na kosala Congo. Tout d'abord, il y a un homme crédit, un crédit et belé en poto. Plein de crédits. Bino kanisi ke ngwanda bino boye belage conseiller spécial. Bino kanisi ke mbongo ya ngwanda ezali susu ndenge ezali. To yebisaka bino tongo nyosu ngwanda ndenge ezali wana ba crise économique esika placaka bambongo na ebele kota mai. Po ba makambo biso to yebisaka bino ezali masolo ya kati to zwa ba information on a source. Bandeko, bozo makambo liso ki toyebi saka bino tango nyosu papa Botamba ayebi ngwanda très bien. Yo lelo koko yo zobetela ngwanda papa ngwanda zobetela maboko. Mais tant papa soki papa Botamba za kotala boy, aza kotala bitala bato. Ba yebi ngwanda bien te. Mais papa Botamba lo bagango alobi bato nyoso moni ba osala makele. Ebi sanga papa Roger. Omoni bato nyoso ba osala makele lelo. Lelo so ba mindele balobi bon. Tozo ngwanda tozongisa na bokonzi na Congo. Ndeko alobi papa Roger naza koyebisa likambo ya solo soki batie ngwanda na bokonzi akoko sala omata msu inaneleki après 2 ans ye kaka ndem ndako banda ko boma batu wana nyoso tu o babundaka na yo basalaka lit parce que alobi ngwanda alingaka jamais kotika envie muto ayebi sekele na ye ndenge nini makambo sala pona nini alobi boy. Et comme il y a un moment moko boye ambassadeur moko o esika to yebisaka bino ambassadeur à Belgique esika ngwanda gendeki ko joa ko yiba to lo baka ko yiba bambongo ya ba bourse ya ba étudiant o ya chaki maboko na banzi boye bi lisolo wana. Après à un moment donné tango ambassadeur a longwa Guinée ngwanda tikali na poste ya ambassadeur. Après mikolo lekaki ngwanda komaki kolinga sikoyo aboma na service secret Mobutu aboma ambassadeur wana soit disant que peut-être ambassadeur alobaki so ba makamwa comme ekodukisa ye eloko nini esalaki ngwanda ekozwa nganga mobimba bolanda lisolo oyo bolanda yango bie ba peuple congolais na banzi tango nazobeta lisolo bato bayebi lisolo oyo bakoyebisa bino yango po to yebisa bino ke radio Zoom el elobaka makambo ya pamba te ngwanda Zoom nganga moko a partir ya Congo ba ye na eti na poto soit disant que nganga wana nde fallait ça la ba numéro pour être abenda azwa esprit ya ancien ambassadeur wana et puis ambassadeur wana lingaka ya auprès ya ngwanda po ngwanda basala ba makambu après nani balingaki ba enlever ambassadeur ba memaye na Congo po akende ko tia na bisika pa so pas laisser poison yemo kaka nda yebi nga bande ko tala kaka nganga ba ina nganga sali ba numéro banini. Après ngwanda eko zwa $10,000 a pesi nganga wana tanga pesi nganga na poto na Kinshasa te a pesi nganga na poto. Après yena nganga ba eko zwa avion ba komi na ba keiti ba komi na Kinshasa bandeko nganga na lokola azalaki nganga moko bazwaki na Équateur tango ba komi na Kinshasa bolanda lisolo bien tango ba komi na Congo nganga ke na hotel esika bandeko vanda na butu nango ba yeba sala nganga numéro ba boma nganga ngwanda récupéra 10,000 € wana lobi na tongo ba kuta nganga kufa liwa moko ya mystique bandeko e bongo boye bisangai muto yo longoli kamati o memiye na poto kwa ke de selo ba numéro ozali na besoin pour enlever ambassadeur yo sala ki ba numéro pour nini ambassadeur wana bandeko bimisa ba secret ambassadeur wana aza tilelo ezali monsieur Inonga soki lokonga makambo to yebisa bino ezali vrai batu ba yebi yango alors boye bisa biso tanga pesi $10,000 wana azomona muto na ngindisi ye après go sala jeu à la tindi ba commando ba ke ba barenganga wana ba récupérer 10,000. Bon est-ce que mutu ya boyende bozolo ba ke mutu ya kopesa confiance mais ça quand on est toujours travailler na Lucifer
soki ozotravaille na diabulu esengaka nini diabulu azalaka na besoin un jour akozala na besoin makila na yo aleka yo yango biloko ngwanda asalaka ngwanda aza na batechnique moko ya salite bandeko eza teke bato mingi ndenge balobaka kaka mpona ngwanda me ndeko soki balobi ete lelo jugement dernier ezala ndenge kaka tolobaka soki mpenza kaka jésus ko atelemi liboso ya bato abandi kaka jugement ya ngwanda bakokoma kuta ta na katikati te bokomona biso nyonso tokobanda kosuba na bilamba mpe kosumba na bilamba meme parce que bamakambo mosusu tokobanda koyoka ekozala somo okomona mpenza ntango mosusu jésus ko abengi mutu mosusu ko mutu yango akufaki na ntango ya deuxième république abengi abi mwana yaka sala témoignage liloba ndenge tato abomaki yo ntango kaka mutu akufa bandi koloba ngai nakufaka boyebi ndenge ngwanda azwa kaka bandi na masuba mbala moko biso bato tokomi kosuba tokomi okamwa na bato oyo baservaka ye na radio na ye na banzi bakopakata mbangu boyebi ngwanda te ngwanda ayebi eloko nini aza kosala mais soki otali eloko nini oyo atikeli biso na Congo bokonzi yango botunaka mpe nani bokonzi yango mpenza oza kowelela mpe na Congo ona to bokonzi na Congo mboka na biso eloko nini oza kowelela mpenza na Congo na kati ya mboka na yo na bamboka baéquateur kuna otiki bato na kati na pasi lelo kutu bato équateur bakomi na mwa esengo koyoka kutu Joseph Kabila kobetela ye kutu bamaboko baolinga kutu Joseph Kabila continue ebongo yo mpenza otiki nini ozowelela mpe bokonzi ibokonzi yango ozowelela biso mpo kende orécupere kaka baretard nyonso tu ya bambongo ndenge bakataki yo grand kwanga bandeko babiloko mosusu ifo komonaka na face yo tata monene otangi baklasse mutu ya mayele mais ozoya koservir mutu moko engwanda oyo lelo soki bazwi bamakambo ya ngwanda batandi likolo ya miso bandeko bahistoire nyonso bozomona ngwanda azokomakoma na balivre ce sont des mensonges on y est ça là, ce sont des commerces, ce sont des commerces. Et comme il y a bosomba livre ya ngwanda, boy. Et ça commerce. Ndenge ka tozo ibisabino ke azali susu na mbongo te ba livre na yo na salaka ya liboso mobutu balobi soko keye pa ya ngwanda na cave na ye etondela ye belé kuna mutu kuta somba ya ngwaza te. Alors boy ibisabiso. Oyo soko kebo mona ba ngambe do ba mokolo wa pombo na ba papa likulia. Soko obandika kobetela papa likula lisolo ngwanda komi livre okoka papa likula kofi na boseka lobi botika ba masolo na tolo ba masolo msusu c'est que bayebi ngwanda très bien ba oyebi que c'était comédien ba biloko nyonso papa ngwanda komi livre ça na ba vérité belé na kati vérité ya nini bandeko ba bolingo vérité ya nini aza ko sala commerce na ye indirect yango na moni aza ko utiliser pe bino na système wana bokomi na ba radio botiela biso ba mabonza ba nini ezali mawa pasi pe mawa mais tozo ko yebisa bino makambo bozo sala bozo yebate yango na moni ba mindele bakangeli ba porte partout yesko ko mokosa bolanda ba mindele te biso na biso ba mindele akoma koso ba mindele ba yebisa kinga ba lobi ba makambo ifo bino moko nanu bana mbuka bobunda après sima pona nini po ete ayebi ke ba mindele belé bakangela ye ba porte balinga ko sentir yete bino boyebi ke ngwanda ndenga vandaka na France on aza clando na muto azangi papier na France na ngwanda baza ndenge moko clando penza yango na ba congolais il faut botanga ka po boyeba histoire na ye malamu ngwanda c'était clando vraiment nzamba sauver biso ba opération ba salaki ye général munene na ba chakudia oyo nzamba sauver biso mais ndenge zali wana ko bayebaka milimo ya batu wana o basi babomi na première opération na bango bayebaka ete makila na bango wana eko réagir na banzi pe makila ya batu wana réagir yango na bakangi général munene mais malgré baza ko sana ete babomba ba information nzamba zakaka nzambe ndenge zali wana bobebi na bino tozo ko sabino te ndenge zali wana un jour bokoyoka ke ngwanda wana bakokanga ye ezali sekite babiloko to koloba toyebisaka bino ke un jour général munene bakokanga ye lelo tosuki wapi mais ndenge mpe tozolobaka ngwanda un jour bakokanga ye aza na sécurité tomomikosa te aza na sécurité te mais un jour tokotunana mama Rosalie na pesi yo maloba